recensement, il faut pas de la biso recensement la forêt équatoriale. Moi, Namboka, premier ministre Sam, recensement est dans la forêt équatoriale, puisque ça fait une semaine, il pique, mais il cardinal, recensement fait bandakoto. Bon, mon côté, tout ça, on a pour la bango. Le recensement, il faut pas de la biso recensement la forêt équatoriale. Moi, Namboka, premier ministre Sam, recensement est dans la forêt équatoriale, puisque ça fait une semaine, il pique, mais il cardinal, recensement fait bandakoto. Bon, mon côté, tout ça, on a pour la bango. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, Nabandino sur la voie céleste. Mbote Nabino, Mbote Bozali, belé, partout dans le monde. Vous avez un abisso par la internaute, au niveau États-Unis, Napésino, sur Mbote. Tu es en Europe, au niveau Belgique, na moni, siwa, mbanja, na PC Mbote. Maman Fatou, na Suède, Nzamba Pambolo, maman Fatou, na Suède, maman Françoise, na France, maman Odette, na Canada, Boza, na Asie, Océanie, en Afrique. Sans oublier, en République démocratique du Congo, et Zaline de Konabino, Moïse Mao Kantiba, l'émission Bolingara. Tout le bateau, auto, ça décryptage, il y a actualité politique. Les autres, est-ce que 2023 m'a pris mes alibes et alité? Loi congolité à Tchani. Ils ont un député, mon sénateur, mon zambien, a mis sa identité à Moïse Katumbi. Est-ce que Katumbi a l'écarté? Vous allez l'écarter. Ils ont un sujet pour débattre. On a répété John Numbi à un niveau à Katanga. Tu as dit oui, awa, investigation autour de tout le bateau à mener. Pour tout limbo la binoboye ba masole zawapi. Merci Nande, quoi, c'est ma caméra. John Moboki Bende. Et qui m'a la voix céleste ndeko avis bien être toujours lola eza ko futa c'est matokoloba Zambé a boto wapi. Bo continuer ko prier magas pour na RDC, bo prier pour Antibal parce bitumbo yo to comme ce qu'on atterrissage ya avion. Donc bitumbeza makasi mais ça non les Antibal to bes lance roquette et ko dinda. Nous avons répété ben invité awa. Bolanda bonte Antibal et moyo za ko sasime. L'autre ça na chose même langage Jean de Komabo qui bende azongi sous awa ndeko JR on va un cardinal on ali moka ba communicateur IDPS na yene to ça la décryptage ya actualité politique ndeko JR bonjour Antibal bonne santé non ça va par la grâce de Dieu bonne partie IDPS to ça plutôt bon IDPS ça va état major les années pour 2023 non 2023 amona katumba ina ba bangi ça non azo aningisi 10e mairie non aningisi ba oya katumba ngoyo kabila ndeko banga e bino pe solo boko mo banga ezani non biso na IDPS to za machine politique biso to robanga katumbi te so to banga ki katumbi mais to pesa ke passeport otazonga na katamboka o oyebi bien ke ndeko kabila aboya ki yakota président Félix a salignon sorti à côté. Ça veut dire que tu as été quand tu es là, tu es pas na biso. Azan de ko otozan na ye na kati ya union sacrée mais biso to banga mutute. To banga ra nzambe. OK, bino banga nzambe. Dossier d'abord ya port illégaux na ba bateau ya Kabila suki ya. Non, dossier ba révélation. Oui, révélation en tout cas merci beaucoup na bana potonio so bana matado bazolanda. Ndeko Kabila muti ya mabende na yebisa kibino. Tozala bango ti na suka ba conseiller chef de l'état na lobaki bo contacter pour besoin matière. Tokolinga vraiment totika chef de l'état bomoti chef de l'état soka lobelo ko moko normalement faut ba salela ngo mais bana chef de l'état loba makamba port Rwanda en tout cas tout monde mutu mota salela ngo ngamoko na kita sur le terrain na epsa bino makambo ne sona lobagi a en tout cas ba conseiller chef de l'état service à renseignement boy des chefs de l'état ceux qui boy des chefs de l'état te eza passe ba politicien ya Congo bolingi ligumu wa bino mais matière yango yo bobenga Antibal soit bobenga cardinal bozo ba révélation pièce contre pièce bolingi te. Donc, chef de l'État, biso to kolema. Oui, dans ma caméra peut gouverner peut à tout monde tout bon. Et à tout monde tout bon, il est complice. Ouais, na Sarabino. Non, il faut comprendre le komoko. A tout aza opportuniste. Là faut mangala lo bango, lo ba tout ngala otika été. Na lo bango mais des fois. Ngamoko la utina Congo central, à toi ko sakana na ba combattre IDPS. À toi zo sakana fédéral mo mima ya IDPS. Fédéral IDPS à toi zo sakana. Non, to kotika ba bloc wala te quand même. A tout nenga zawana au moni bateau mingi ya PPRD ata ba ina union sacrée et lobité que non ko sokola makila na bango biso pouvoir na biso eza pouvoir maboko pembe mais bandeko oya FCC ya PPRD ba ye ba ina makila na maboko normalement ba ko mélanger on a biso te a tout bateau na aider chef de l'état te mona mboka
atu bato bana ndenga zawana alingi bato bakumiselaki babetelaki maboko kijale na bango bamisala ngo pe perdu mais pas chez nous yango la peine alobaki ngo d'autres cadre na biso IDPS ba compter le système voilà ça veut dire betele maboko pa peso musala ngalo bango clair so na vendre tous les deux mandats président Félix na vendre na sala te je m'en fous mais l'essentiel na kufa ndetu Lumumba kufa na litke na kufa na malaria et typhoïde ngala ko betela mutu maboko te pour les la pesa ngam sala non à tout bato bana na ebisio kala mingi te équipe munene to ki sur Congo central ngala ko tia pression ti chef de l'état ko longola yo ti ba ko sala so to assemblée provinciale ba longolo ba kisino kunda makambe belé biso to na posa mutu azala Kabila koka ki était bon yo koka tout matu bon ngala cardinal azala ba moto makasi ngala cardinal o na sala o na loba papa chen seke da ko tikla on na butu o na zoloba na bi force na banga mutu te na banga ka nzambe. Ok, merci. Tout le monde a dossier à Congo Central. Trouver code dans la thème na biso na beng selo awa. Ndeko JR pouvoir c'est leak maki. Donc ce est quoi inacé pour le battre que non arson et bandela. Ils ont des pouvoirs ezala. Na Tunisie, ils ont un étudiant mon âgé à 22 ans 23 ans. Papa na kufa, maman na kufa. Ate kaka, ata musama papa mouchoir na ba cigarette. Yango permettre ka somba syllabis. Na tlamo alamuka na tongo journal na c'est comme libabi. Vers 8h, ba policier ba kanyi. Ba o libéré. Vers 12h ba so kangai. Ba o libéré. Journal a tika quitté, ba za ka pleine ba session pour ça l'examen. Vers 16h sou ba o kangai. Abi mendenge ni nga za tunisien. Papa za raté, maman za raté. Na mona za ko mitangisa. Biloko cop na ngezande yango pe na tanga. Maintenant moi c'est comme si état ya Tunisie ba lingate comme ça ni boma azwa essence a ina linga la ami sopel na ami bimbi oui mais tidia ba collègue nae bazwa ki ba manifestation et banda ki da vergi et le mois qui dossier ya étudiant wala na ba policier si est cause régime en place le président place à Kendaka et ben n'est pas fanti le mouvement et zu et le moins compare non le départ président puis à Kendaka alors bino besoin de pouvoir. Bon, mon BPD, mais c'est ça qui s'est passé à Kinshasa. Gobila, Aza, membre de PPRD, si l'Aza membre de PPRD. Mais Aza, derrière la carte, il y a Union Sacrée. Abouki Zandouti, si on a joué batté, ce biso, si on a avec les, tu vois, avec Zandouti, ce que l'on commence à faire, ça les batté. Ba maman, wana, ou Outakamo Kali, ou Tiki Ngassani, ou à Tangisi, moi, Nanaeti, à comme l'université, à travers Foufou, on a été à Zandouti. Et puis metaka bana balia bana batang babuki ya motilo mamana bafanda ku na makanisa mamana ebite keza tisekedi pardon eza nani eza ngobila na makasina ni tisekedi pete mamana asa ni mamba IDPS ni mamba la muka mais asa na posaka bana balia bana ni batanga mais amonaki espoir ya tisekedi ya papa ya chichi mais moi naye espoir ne ke est-ce que mamana vote sous parti à 2023 pour le tout grâce tout le monde a dossier à Zandu Makametali ya ba journée ville monte autour ça les ma le tout dernier événement où il y a ba transport yo zamo kwa IDPS et ba mouvement zo salema parce lobby na Kinshasa biso vana na petit peuple wana to ki na voix bateau dona muno kona bango tisekedi alors politique ça faut préparer le tour quand est-ce que bino IDPS beaucoup kabwana ngobila merci on a babilo qui répéter. Merci moi une année et demie. Là je sais, les peuples vous regardent. Oui. Merci na rosenga pela bande ko ngani surtout bazolanda biso boye ba makambo eleki na ville province ya Kinshasa. Ezala deux personnes batu bazosala eloko wana. Na epsa ki bino to tozaki na opposition to banda ko lité na Kabila na système Kabila. Système Kabila za corruption moyibi ko boma batu mabanga mebele. To réussir na kolongola Kabila na pouvoir mais système Kabila il y a d'autres personnes au batika nango. Eza deux personnes na lobby ngo boy na zolo babo fonga matoi. Eza ndeko Gentini Ngobila na Ose Badi banga ministre professeur ya transport. Bango ne batu bazo sala ba GO. Makambu e koti na lobby ndeko Ose. Oza ministre professeur ya transport wana oyebi so clair. Mazamu o abi na IDPS. Problème ité biso to kipakate. Soko za la vision chef de l'état to tamba libanda na ko belta yo manduki. Ndeto za boy ba le peuple d'abord. Ose Badi banga ye musani bazui.
yena Gentini Ngobila moni soki na barré de bis bano bakata batike wana comme belé ba combien belé par jour bazo compte c'est presque $50,000 par jour. $50,000 soki na kosi ndeko Gentini Ngobila de vous continuer bande ko bola na biso partout dans le monde boka ba révélation oyo donc na Kinshasa na barré Ngobila tie batu mo boy baza ya bana basi na mibali bola tabacho oyo ba gilet moko boy baza ba machine mo boy so yé oyo oza moto ndeti ya Paris Foot bon oza moto atari so yé donc délai ba kati ba ti 11h oza obligé osomba ticket wana donc ticket na nyonso police ya tuno wa ticket na journée olakisa musoko osomba mote bakangi so ati moto na yo moto ofuta 50,000 so bakangi tarsino côté le mana ba 100,000 parce que ba panti ba partout. Ah, on a Kinshasa toza plus de 123 arrêts. Oh, ça y est bani. Oh, hôtel de ville à Tchabani. Tout ça, les bassements sur ba calcul par jour $50,000. Par jour $50,000. Par jour pour la loko wana $50,000 de ko. Mwana mboka, eloko wana za passe. Tu es des chefs de l'état ndengeni. Na yebiso ke na lobi ndeko oze badi banga. Na zolo bango na yinki ya kolanda. Ndeko oze na Gentini Ngobila ba des chefs de l'état te. Totele mela Gentini Ngobila dégage makamazandu. Ayo komisu ndeko oze. Oh moko ya mwana kati ndako. Lelo la minute wa komona biso ke bakota ka $50,000 na $50,000 wana ndeko Gentini Ngobila zoka 10,000 akateli mwa batuna iwana nyonso wana ezaka ndeko oze na ndeko Gentini bakabolaka boye bisa biso nanu tombo solo baboye des chefs de l'état boza ko aider nani ngala oyo ali ndako la bango ta souci na biso ngala zala ndena soko fini président Félix na mwana to finga mama na ngai to ko aider chef de l'état ndengeni na lobango bilan ya chef de l'état 600%, 80% n'avaient pas mandataire, n'a pas gouverneur. Le lot son gouverneur en salle bien, le chef d'État, ah, ville, mais tel est Gentini Ngobila. Moussa la gars, corrompre bateau. Nandeko osé, en tout cas, son excellence n'a regretté ma casse. Bazobe, mais au tobe mon excellence. Si, de comment Dieu donné Galou. Ah oui, mon excellence, c'est ça. Mon excellence, c'est là, on a payé. Ma lili, on a tout ça. Au moins, ils sont qui biso boito yibi. Bato babomi mboko, bato baola tabu. Mon cravate, français, un volet. D'ailleurs, aux autres, m'appelle Banabaota, la papa, la binoza moyibi. Donc, il y a 100 millions de comptes. Et ça passe, si on te lobby, to côté, les mélabino, tina souka. Tous en opération, na chaque président parlement debout. Citation, oh, il y a $50,000 de ko osé, badi bangakoye, bisa biso yena ngobila ekendaka, wapi. Puisque na continuité de vie na moni ba bureau monsieur Zapoleli na tuni batu balongwa o batu balongwa te bazo ete bon bazo futa bango te mais ba $50,000 ozo kota chaque jour en plus ndeko oze badi bangala etoke musika bakamba IDPS tous les diaspora boyo ke loko bien Gentini a commis na posa akabola IDPS tellement sali parti politique ne mikolo bazo be dynamique ngobila mongo ezate mais azo futa bango chaque fin du mois $2,000. Na kati assemblée provinciale, nous avons 12 députés. Oh, Gentini le loi divisé. 6 batikali. Na papa Tchèti Sekedi wa Mulumba. Na parti na biso IDP 6 bakena ngobila. Et également, na ndeko oze badi bangawana. Nenga zala akena dynamique ngobila. Boye bango révélation na kopesa sabino lelo. Ezalaki na 3 candidats oyo. Nani oyo. Oh, Joseph Kabila Banda ko mutu. Ezalaki ndeko Matata Mpondo. Ndeko Olive Lembe nandeko Gentini lo baki ngapela ko tie panzi likolo ça veut dire batindi ba boma IDPS mais IDPS c'est état d'esprit ndeko oze badi bangala biso mikolo chaque jour ngana yo na TV soko zongi na nzela te na yebiso vraiment au moins on rappelle on lié par là outé soko zo toucher pouvoir ya chef de l'état ça veut dire bio tant to solo bangobila na yo pe mwana ndako oyo ke ngobila sombio lelo ba finga chef de l'état na lo bango na Congo toza peuple congolais toi la pays moko ka komo na Congo toza la président moko ka komo ne Félix a parier toza la mutu mususu te c'est que parmi na bato bazoko finga biso bino pe boza la kati ndeko oze na ebisi bino eloko na mwana bokelo le balingaki o witi obeta histoire moi kitoko ala sepeli par rapport ya Tunisie na minute lo di balingaki nzoka ndeza kabal o bandeko Gentini Ngobila basalaki na ndeko Fayulu de façon que tant que l'on connaît que Salema, ne ko Fayulu ça va yo crise que ça yo quitter la chambre tellement balinga mingi tant que ya bou de façon ba bunsa chef de l'état mais l'on connaît pas simbité chance bisopé to zalaki na terrain na yebisio degré chef de l'état fingami toujours le bela aba mort na présidence lelo chef de l'état ngo ba stress so azanango do abattre record ya liwa na présidence souci o azanango o leto tsa kimia nande ko ozeli su badi banga to zu su nanga ngobila tout ba sous chef de l'état
En tout cas, loko wana na lobakango. Soko kotina batu bomanga pour nous défendre la vérité. Bolingo on la zala kalango. Non, to solo ba clair puisque bandeko wana na bisibino, c'est bien la kufa lokwa lumumba kufa. Ba feta la journée na yeke na kufa la typhoïde na malaria. Ndeko botike loko wana osala eloko lobi o elekaki na ville province ya Kinshasa balingaki peuple atombwama pour de façon que ba luka crise. Mais chef de l'état peut via stratégie na ba base na otozali to bomaki yango. Yango to dénoncer bango. Bala poto ba eloko elekaki na ville province ya Kinshasa qui gère yango bila nandeko oze badi banga au moins na mboka ministre provincial ya transport. Oh, IDPS. Oh, il y a IDPS. Ok, merci, mais ça, les gars, à ton côté, ce qu'on a dossier actualité, tu as un dossier congolais. Négocier, dossier congolais, oh, il faut un chef d'état-major. Chef d'état-major armé, faut papa, non, maman, non, base à la congolais. Nesingaï, maman, non, comme Charlotte et Guad. Aza Moutaïsi, Aza congolaise. Papa, nangaï. Kazimil Maoka aza mutoko aza congolais ndé nazawa balifato na baza ba calme lo ba bangi zate mais soki batalika papa nao demi Dakar problème donc ndé nzabu na loi wana soki papa no aza congolais maman aza congolaise aza mutoko soit aza angolaise donc yo na bana na yo botika oza ni koza candidat président de la République ni koza la candidat président koza la candidat président Sénat et Assemblée nationale ni sa défense, ni sa affaires étrangères, chef d'état-major, DG. Donc côté on a beau ça nango. Loin bimi, la réaction bandit la communauté internationale bandé Corée, pour ça la réaction. Les États-Unis s'opposer nango Église catholique. Tu as dit Monseigneur Monsengo, pardon, je m'en excuse. Père son âme, il y a des moutons, tu peux ça respect. Le Monseigneur cardinal Lambongo, après c'est pour l'Église catholique. Il y a le haut tu sais battre. Qui est derrière Noël Tchad? Officine à Noël Tchad. Avant de faire sa parole, bande connaître la bino réplique. Réplique il y a Sangomoko, il y a un cardinal libéral à répondre en bon. Tout le monde comme ça de gère à répondre. Ah, makamongo indi ah on a baki ah makamongo nezo kende la boy. Église catholique comme ami balé pam. Toi on a déclaré réaction il y a épiscopal. Congolaises et Congolais, aujourd'hui nous sommes samedi le 10 juillet 2021. Moi, Monseigneur Zemba Luzolo Moshipai, évêque président de l'Église catholique libérale d'Afrique, coordonnateur du mouvement Congo Téléma Espoir du peuple congolais. Au nom du peuple congolais, je viens réagir contre les propos du cardinal Ambongo avec le Senko. Le cardinal Ambongo et Senko, ils ont contribué aux morts de 12 millions de personnes, de 12 millions de Congolais qui sont massacrés pendant que leur frère l'étranger, Kanambe alias Kabila, était au pouvoir. Ils n'ont jamais réagi. Et quand son temps était arrivé, en 2017, Kanambe alias Kabila devrait quitter le pouvoir, mais les catholiques romains, les 5 ans, ils lui ont donné encore 1 an. Pendant 1 an, nous avons vu beaucoup de spectacles macabres. Dans les États qui sont à Kingakati, le siège de l'actuel Kanambe alias Kabila, des crocodiles se promenaient avec les membres des êtres humains, sans doute les Congolais qui sont tombés entre ses mains. Quelle est la personne au monde qui n'a pas vu le crocodile se promener avec des jambes humaines, avec des têtes humaines? Ce sont les têtes des Congolais. Kanambe alias Kabila, c'est le fruit de l'Union européenne. Nous avons des vidéos. Nous avons des vidéos. Et l'Union européenne, les sénateurs de l'Union européenne et les députés de l'Union européenne ont reconnu que ce sont eux qui ont influencé, qui ont tout fait
pour que Kanambe alias Kabila soit au Congo, qu'il manipule les Congolais, et il a tué 12 millions de personnes. Senghor n'a jamais rien dit. Senghor n'a jamais rien dit. On lui a encore ajouté 1 an. Ça signifie qu'ils sont complices. Les évêques catholiques romains au Congo-Kinshasa sont complices de tout le monde qui se passe en République démocratique du Congo. Monseigneur Ambongo, moi, Monseigneur Zemba Luzolo Mouchipai, je suis évêque président de l'Église catholique libérale d'Afrique. Je voudrais vous poser des questions. Vous voulez qu'au Congo, n'importe qui soit président, n'importe qui soit premier ministre. Vous ne voulez pas de la congolité dont la suggestion est venue de notre frère, le docteur Tchani. Vous, dans votre pays, le Vatican, parce que nous savons, nous le savons, sauf que vous trompez les petits-enfants, nous savons que tous les évêques catholiques romains sont les citoyens du Vatican. Vous avez tous le passeport du Vatican. Et le Vatican est un pays à part entière de l'Union européenne. Et l'Union européenne, c'est lui qui est en train de vous dire ce que vous devez faire là-bas quand vous refusez la congolité. Est-ce que au Vatican, un musulman peut devenir même diacre, même évêque, même cardinal, même le pape? Quelqu'un d'un PV à Longo, quelqu'un de Bima et tous les autres peuvent devenir membres dans votre état là, le Vatican? Et même tous ces ambassadeurs qui sont en train de parler contre la congolité, est-ce que dans vos pays, vous acceptez n'importe qui? Il ne faut plus continuer à faire de nous des esclaves. Vous n'avez plus le droit de nous faire des esclaves. Nous ne serons plus des esclaves qui se taisent. Nous sommes des affranchis. Et peuple congolais, surtout les catholiques romains, les chrétiens catholiques romains, bande de Kolanga, jusqu'à quand vous serez... Ok, merci. J'espère que le Koji est hollandais. Déclaration, oyo réplique, manque donc. Moi, Namboka. N'invitez commentaire nos années. Ils n'ont pas si peu mawa. Entre Bende, c'est dans la minute. Ils n'ont pas si peu mawa. Tant qu'on a une émission, il y a les caca à deuxième émission, avant la côte à la congolité. Na loba, oyo ki gardien de Choloba. Bangando bazolia. Ngamo na mona vidéo. Na ebisi bino batu ba okena site touristique yana ya kinga kachanseli. Ba kolia bango bokendete. Tozongi na sujet oyo. Mutu on normalement ko appuyer loi OT azandoki. Un vrai Congolais. Par rapport à la loi OT de Konabso Tchani, en tout cas, on se sentit vraiment à l'aise. Il y a un lobby, loi OT donc ils ont des propositions de loi, ils n'ont pas la Katumbité. Mais la loi Katumbi a entouré de politiciens, a entouré de opportunistes. Ouais, non, le bon clair. Ce qu'on remarque, c'est que les bateaux ont pesé valeur penza makasi na loi OT, ils entouragent à Katumbi. Aux Uneti, Olivier Kamitatou, Francis Kalombo net na likambo a critiqué qui premier président la Bisso. Kassavou basalekeni. Ça veut dire que Moïse Katumbi a entouré na ba politicien, a entouré na ba opportuniste. Loi on a resenga na ba député nyo surtout. Na lobaki qui na reprononcer pour la loi o. Lelo na yebisine de Konabiso docteur Noël Tchani ozala soutien ya cardinal ya 100%. Puisque ngai papa nanga maman nanga bazaba na mboka. Tout quelle est hypothèse bon claire, c'est pas normal. Les lots de Confitel Kamere, non le bâton de Confitel Kamere, ne connaissent pas l'hiver Kamitatu. Makamunio surtout il y a loi O. Bakomi Koko c'est la IDPS, Bakomi Koko c'est la présidente de la République. Noël Tchani a sa membre IDPS. Moutou Oyo. Vous en avez raison, c'est la majorité bateau bosoni l'eau, dans la bataille IDPS. Non, il faut tout ça clair. Il faut qu'on t'a non. Noël Tchani a sa membre IDPS. Non, moi la mboka Antibal déjà quota prison 20 000 Antibal, Kamere so à quota prison. Non, Kamere, moi le biso à côté prison. Problème c'est pas la biso. C'est caché, bino bobana. Moi la mboka. Problème c'est pas la biso. Non, problème c'est pas la biso. Au monde biso to zabou. Maloba auto ko loba awa. Eza ba révélation moko. Oyo papa Etienne Tshisekedi akina zui place molimo les aba ayati ke biso. Na yebiso boy. Biso toza na problème mon côté na Moïse Katumbi. Mais na koyebsa secteur Patrick aza conseiller à Moïse Katumbi. Neko Francis Kalombo.
ndeko Olivier Kamitatu botika ba intimidation na bino wana que IDPS na chef de l'état boya ba kena makamunyo surtout pe IDPS tous après ben intimidation lo besoin ngo to monango de na ba partenaire la résistance sur le channel insistance sur le non yo pe ndongo za boko za la proposition de loi moko memi oluki député mo ki ko déposer ngo ça veut dire FCC ba menacer biso ben intimidation de to mesana ngo FCC to zwa ki ngo lelo basuka wapi oyo ndeko la biso bilika mbali so INC ayaki pourquoi bolingi toujours chef de l'état azana mo a dit non IDPS toza musika na makamba loi oyo IDPS to président Félix mais etake ba congolais ngana moni mabe moko te to ko appuyer ngo d'abord to kenol pas to ke pela bambeli mususu yo Francis Kalombo yo na ko yebisa o clair yo kasala ko bango na ko yo sengo mbongo epana ngata epana yo ta feti mo mais bomona wa bien congolais bozo ba oui Moïse Katumbi sa congolais na ministre feti so Moïse Katumbi sa ici feti bomona mindele na mindele également na ndeko la biso o nani o ya bina ka boye wana bina terrasse intérêt wana botangela ngai lelo est-ce que yo ka okenda na kimanse ko ka ndeko ya Martin Fayulu ndeko comme na Fayulu azate également donc allez où t'arrêtes pas na bino non tant to yebi ça bino bozo spécialiste au pesa ba identité ça veut dire to nazo bimisa ngo lobi nango bokoyoka ekobi ko pesa ngakanda mutu le Olivier Kamitatu Francis Kalombo na Patrick so Patrick wala conseiller ba intimidé biso IDPS to yebi si bango boye toucher non na makamsusu dès que to za batu na bino te bazomba na bino to vandi wana ligamuke IDPS moi na quoi escalier IDPS boke bana bino bino bozo na tama Kabila monde mukileza non beza kita mutu ko sobe Kabila bino eza démocratie comment ça démocratie mais ce qu'on va dire ba bloko wana ngala ko moi soko toucher Félix eza ne so finga mama na ngai donc place wana le ka bloko ne so to nzoto télé ba mpi ba Kalombo na ba Kamita so toucher Katumbi ouais pour finir ce moment mais d'abord c'est la ko yebisa yo Kalombo c'est pas un politicien Kalombo sa politicien oh Kalombo azalaki Kalombo ngana yebi Kalombo normalement près ya nani ya jibe piana comme habillé ceci ako comme na sangoku oya kinga kati pour la relati sakae Kalombo ngana yebi te Kalombo a parvenu ko toucher na premier président ya moka oyo kasa vous basel Kalombo nini moi na mboka Moïse Katumbi na yebi si yo aux entourés no opportuniste ba politicien pas no bazati moi ino nzagi yo la lobiti na kolongwa na ngaite ça veut dire Jean Maël biso to koki ko empêcher Moïse Katumbi on ozanga abine Moïse ozanga lobi soki ba lobi ke ba député ba ministre ensemble ba hérité ya ko kena été qui miel papa excellence excellence yoka akombo wala ba wa on ta la musa o era o la muka excellence cortège ba soda boy atika ngo pona mo yo problème eza boy soki président Félix azalaki na muté mabe arrivé à Moïse Katumbi mais Moïse Katumbi ngazwa na mboko te mais passeport ngazwa ngote toza la candidat na biso oyo ata élection et lobby Félix ma président en plus pour la Sabino na souk sabino muté ma place bozala je suis le communicateur du parti présidentiel na ko sabino clair que recensement na peta que cardinal national papa Tchad Seke na butu na sengi na président Félix il faut que une élection il y a bosolo o esengeli banda baloba nous avons 80 millions d'habitants si les loba na babota va kufa to 80 to lobby recensement faut pas bangende la biso recensement la forêt équatoriale moi na mboka premier ministre Sam recensement et dans la forêt équatoriale puisque ça fait une semaine ba pique mais ba utobenga ngai cardinal recensement fait banda koto bo bangelo ko moko te to za wana pona bango la congolité na sengna tous les députés en tout cas pour appuyer loi les cas puisque comme mutunyo surtout ok na ba DGI ok ba place mob oka nyari rabu ba komonyo sote banina ba air keba nango baniar bara keba nango baza ba rwanda na baniar na personne de temps comme awa peut-être non aussi c'est mission de moura yo kanganga ya na bi fait ça commentaire émission comme na suka na bi o cha baniar non tant comme awa est-ce que moura émission si la moura ba kainga o exemple antiba li ba moura ba kangete na bi na tanga comme ba baniar wana so na tanga ngwa mi moura ba kainga émission si li bandeko n'habitez monde de la fête. Bon, monde de la fête, là, on a rôle ba diaspora ni surtout. Bino boyebi numéro européen ça bobenga bo soutenir pe antiba bo soutenir pe biso. Tous ça combattre maintenant que toi la soit monde de la fête ça que non. Soutien normalement chef de l'état azana pour ça ya soutien la bino. Nanza mena ba force union surtout à nature na lobaka. Partout vos alliés tous les diaspora. Bo vandara na pototé. Boya bango que soke élection ko zalata na 2093. Boya pe bo postuler puisque ba buzo ba aussi là.
Makamnio c'était comme photo ça la union sacrée, coalition, chef de l'État ça la poste soutien la bino. En tout cas, ma mort eux ont la présidence, tout ça chef de l'État na mabondeli. So bazo toucher papa, c'est que bazo lou, et so bazo toucher bana c'est que bazo louka papa. Yango pour la rechuter c'est cardinal de l'UDPS. Mon numéro de téléphone plus 243 89 35 41 700 plus 243 89 35 41 700. Antiba na reçu sa boété na lobeng au clair. Deux personnes na zongi sous na souka. Jantini Ngobila. Ose Badibanga. Boyeba ke mikolo banduke tena bino na gouverneur oya nini ya Congo central. Gouverneur Congo atuba tout mwana 3 personnes mwana. Na esi bino ngai na kotika te so balongoli binote. Boyeba ke ba communicateur IDPS manduki totalisi bino. Ose Badibanga, Jantini, na atuba tout bwana. Bon c'est la boyoka. OK, merci de commune Souka dans ce qui est mission. Pas toto le baté. Autre ça décryptage il y a actualité politique. Beaucoup de prier mon casse pour la RDC. C'était votre humble serviteur Moïse Kanchibal. Merci non au cardinal. Merci. De répondre à l'invitation. Merci à Boki Bende et monsieur Sili. N'a pas la bino affaire à suivre. Ciao.